Bandeko balandi ya émission na bino bomesana kolanda tango nyonso diaspora debout. To ye lisusu na ba mituna o to mesana ko tuna bandeko batuna ki de gauche à droite. To za bongo na mulobeli ya mboka o ya ko répondre na mituna na nyonso. Ndeko leader Anderson Bala Pablo. To memi mamana ba révélation bozala toujours branché et bandele émission tina suka na yango. Ndeko Anderson Mbote boni sango boni sango toye kaka lisusu osolola susu na pepe ndenge to mesana ko expliquer pepe o ezali temps mulai tozwi mwa temps moko pona tozalaki penza occupé na mwa makambo susu nde yango na tango toye lisusu po tosolola susu na pepe na biso santé ezali malamu nzoto ezali malamu. Ok, bandeko andeo ya média tozana ba occupation musu pe tozosala parfois disponibilité à temps ezopesa biso vraiment te mais lelo to kundoli lisusu ba makambo bino moko bokoyoka na matoi na bino oyo ba imboka batunaki molobeli azawana pona ko répondre na mituna na nyonso tant tozosala ba émission oyo ezali pona kotalisa na bandeko qu'est-ce qui se passe en réalité. Parfois tangi kaka na réseaux sociaux bapesi jipe bon bapesi jipe lo ne sali ke bapesa jipe nde molobeli azawana pona kolakisa pona kolobela soki ezali malamu soki ezali mabe. Donc bozala toujours branché. En titre de rappel to kolobela bongo likambo ya voyage ya Félix na Estem to kokita bongo na prophétie oyo ya prophète aussi d'Afrique apesa ki pona mokonzi ya mboka. Est-ce que profession eza malamu ou beza mabe? Tokolobela bongo message ya Néhémie Mwila o atindeli Félix. Bokoyoka message yango ezali nini? Néhémie Mwila azali ancien directeur ya cabinet ya président honoré Kabila. Tokolobela bongo raconte entre Fatina Museveni, qu'est-ce qui s'est caché là-dedans? Tokolobela sous dossier ya Matata Mponyo. Tokolobeta sous moi c'était wana ndambu. Tokita sous par rapport au dossier Matata Mponyo. Procureur général de la République a saisi cour constitutionnel na dossier wana toko pona ko interpréter article 5 et 7 toko suki sabongo na condamnation ya Vital Kamerhe réaction ya secrétaire général ya parti na Billy Kambale na bandeko mususu eza boni et puis menace ya Katumbi na journaliste ya Kadiombo. Maintenant, sur les alaki nini, beaucoup découvrir on a 4 awa. Et puis pétition à Steve Mbikai. Steve Mbikai, tout le monde a le bas alaki mutakabila. Le lot a initié pétition moko bote. Ebite pétition les a nini. Assemblée nationale kufa, Sénat kufa, ou beba décision Félix to ebite beaucoup découvrir angwawa. Et puis pour ceux qui sont sous intervention à Luzolo Bambio alaki ancien ministre de la justice. Ancien ministre de la justice. Toko lobela yango awa lisusu et puis toko succès bongo na divers mona mboka mbote lisusu mbote mopanzi sa. Alors to l'équipe bongo na première question voyage ya Félix na Este batu balobaki Félix ako voyager na yete azobanga kuna bako bombaye mais Félix mbala moko a voyager. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ya liboso na ye kopesa nanu balandi nyonso ya émission na biso diaspora debout bambote na mokili mobimba bisika nyonso bino bozali. Merci na soutien na bino ndenge bozo soutenir biso tango nyonso na o nyonso bozo senga na bapel na bino na ba commentaire na bino na ko like o ezali ba émission na biso. En tout cas ezo sala biso esengo nde tozo senga bo partageaka ba émission na biso tango nyonso bozozo ba émission na biso ezape na bandeko mususu oyo baza informé te. Il faut bazwa information ya makambo ya mboka ndeni ezoko kende botindelaka bango bo partager ba lien et bobo sana ko s'abonner te na site na biso o ezali ya internet ya site na biso o ezali ya YouTube. Bo s'abonner ebele, bo s'abonner toza na posa ya soutien na bino pa na biso ezali kaka
ndenge bino boza ko s'abonner pende bozali ko partager ba lien pe ba émission na biso na bato mususu bazala informé. Merci mopanzi sango Didier na motuna na yo otuni pour na voyage ya président na Este. En tout cas likambu ya Este ebandi lelo te oyo mokili mobimba biso toyebi Este ndenge ebanda kino lelo oyo na ndenge ekomi. Na campagne ya président ya 2018 tanga zo tambola na ba province partout président tanga zo pesa programme na ye ya soki toponie na mutu ya mboka programme na ye makambo nini oye akoko sali la peuple par rapport au ezali ya ba programme ya président apesaka programme moko lisusu ke soki ya leki akokende kofanda na Este pe akotinda o ezali armée akoinstaller bataillon mobimba na Este pour na sécurité ya Este pour na kosilisa guerre ya Este. Tomona ki ndenge président azosala musala na ye ba voyage nyonso o président kina na Este ti aza kozonga. Et président azwaki décision ya koinstaller o ezali armée kuna na Este atindaki o ezali chef d'état-major o ezali mala bakende ko installer o ezali armée kuna na Este. Mais tomonaki ba panzi sango mokili mobimba ndenge balobaki ndenge ba kritikaki président ote président ye moko alakaki peuple ke akokende kofanda na Este. Nde batu nyonso tomonaki yango e tomonaki na bana oyo ya klasi oyo bakendaki kolala libanda pona kosenga koloba na président yo lakaki biso okoya na Este. Président lokola azali fidèle na maloba na ye. Président azalaki ko préparer déjà voyage na ye ya okende kofanda na Este ndenge alakaka bana Este déjà na campagne tangu apesaki o ezalaki programme na ye soki ba voter ye. Bato biso to bana Este mingi to yebaki te programme nini o président azalaki kosala. Nde toyo komona yango na poasa président aye kozwa décision pona kokokisa maloba na ye akende na Este akende kofanda kuna na tamukie pona koyeba nini esengeli kuna na Este kosala peuple ya Este alingi nini. Na zongi susu mwasi mamuke pona koloba président tango a cancellé o ezali akati o ezali alliance ya FCC cash aye ko proclamer pona kotonga o ezali kosala o ezali union sacrée. Président asali union sacrée na kati ya union sacrée nde toyo kobimisa gouvernement o ezali ya Sam Lokonde. Na kati ya gouvernement wana tango ebimi nde président aye kotia état de siège na kuna na Este. Tomoni biso nyonso état de siège musala esali pendant un mois pe Assemblée nationale basangani pona kopesa lisusu président o ezali 15 jours ya état de siège kotala ndenge nini ekotambola. Ndene état de siège musala o basali basoda na biso FARDC na biso ba récupérer o ezali ba territoire o ezalaki occupé na ba ADF to na ba rebelle. Lelo yo ezongi na maboko ya FARDC na biso eza na contrôle ya basoda na biso. Nde soda ne président tango amoni ke sikoyo sava akende kuna akende kosolola na bana Este akende koyoka bana Este nde tomoni président na biso ayoko kende na Este po atambola na Este na mobimba asolola ayoka susu idée ya peuple pe abakisa na ba idée malamu ya zalaka nango po ayeba kopesa solution pe kimia ekota na mabele nyonso ya Este wana pe na Congo na biso mobimba. Maloba omboka ya yo mopanzi sango. Ya solo mo lobeli wa mboka leader Anderson olobi malamu mais motuna mo komela ki biso balobi
Pourquoi Fachi n'a pas révélé, n'a pas donné son programme de voyage à l'Est? Abimission brise quelqu'un a point de presse à ça là qui non, dès ce soir dans aucun des Est. A révélé qui a monté pourquoi? Normalement, na diplomatie na ye, na politique na ye, na moyen ya ko diriger na ye, a se senta ki ke azali menacé quelque part et azana ba traître mingi pemeni na ye na kati ya union sacrée to na classe politique oyo ya biso ya Congo. En tout cas, to baza kosala programme moko ya mabe contre oyo ezali président république. Yango wana il fallait kaka assez prendre oyo ezali peuple to bana ese ke na temps oyo ya monaki ke esengeli ya kende nde aeko global liboso ya media to liboso ya bato ke azokende na este po akende kose stale kuna. Toloba ke mokonzi mboka azobanga pe bato. Mokonzi mboka azobanga te, mais azana ba stratégie. Ye azamuta ba stratégie par rapport à ba stratégie na ye ndenge ya ko travailler po makambo ekende malamu esengeli kaka asala bongo. Ok, tolandi biso nyonso voyage ya mokonzi mboka kuna na SM molobeli wa mboka alobeli yango malamu. Ezala motuna mususu mwana mboka tolandi bongo na este kuna tangu mokonzi mboka asali point de presse a révélé eloko moko eza très important, mafia dans l'armée. Armée na biso FARDC eza na mafia ko banda soki na général selon ndenge tolandeli. Est-ce que vous expliquer na baimboka bazolanda yo mafia wana ezalaki ya nini o mokonzi mboka a découvrir? Ya solo mopanzi sango journaliste na biso Didier ezali kambo akokamwa na mboka na biso. Na kata mboka na biso mafia ekota tina bisika o esengeli te ekota. Ezalaki penza mawape souci makasi ya président kokende ko découvrir que na kati ya armée na biso. En tout cas ba mafie bazali ebele. Mafia zo salama na kati ya armée na biso na lolenge ya kosakana te. Président tango atindaki liboso atindaki asengaki batinda ozali 11 millions 11 000 ozali bataillon ya basoda na est po bakende kotia kimia. Par rapport ya rapport ya armée na biso bapesaki rapport na président ki batindi 11 000. Et ba eko pesa sous rapport ba ke 11 000 wana baza na capacité te ya kokotisa kimia na kati ya este. Nde président sengaki ba bakisa lisusu o ezali 10 000 po bakoma 21 000. Et rapport ya armée na biso ba pesaki rapport na bon pa président ke batindaki lisusu 10 000 wana na kati ya este tozali lokola na 21 000 o ezali basoda na biso, nombre ya basoda na biso o président yebaki ke bazali na este. Pe gouvernement na biso tanga bimisaka mbongo pona ko payer ko futa o ezali basoda wana ya este abimisaka mbongo ya 21 000 militaires au gouvernement ebimisaka po bakende ko futa. Tango président aye kozwa décision oyo yemo akende ko s'installer mikolo mikie oyo ye akei kuna pona ko installer kuna par rapport ya ba information ba fuiti oyo ye kozwa aye ko comprendre ke na est kuna ba soda bazana bango 21 000 te. Yango biso tozo komituna bazali 21 000 te. Mais mbongo ebimaka ya 21 000 militaires. Po bafuta mabazwa salaire na bango ekendaka epa ya banani e banani baliaka yango moni epesaki président souci na motema pe motema passe yango moni président aye kosalela yango conférence de presse pona kolobela makambo oyo ye ake kokuta kuna oye ake ko découvrir kuna ezali pasi pona mboka na biso komona bakonzi oyo ba officier ba politicien ba kotisi mafia partout ezali semence ya Kabila pendant 18 ans na ye oyo ye a travaillaki semence oyo atiki
na armée na biso na classe politique na biso ezali kaka corruption na mafia. Yangwana tozo senga na justice na biso afongola ba dossier pona kolandela makambu oyo toyeba mbongo nana bandaki kozwa nana zaki responsable ya kofuta abandaki kofuta combien mbongo bandaki kotikala combien maloba omboka yo journaliste. Ceux qui tolandi malamu donc c'est que Célestin Mbala Moussa Sowa ali chef d'état-major yende azolia mbongo wana ya basoda. Donc c'est-à-dire ba kosi Félix que no batu baza kuna 21 000 menzo kanisa 11 000 militaires de baza kuna na est. Et puis 11 000 militaires wana bazo détourner ba munitions bazo pesa ba rebelle ba biloko donc bitumba ya Congo bitumba oyo na est kuna komi guerre moko politique y compris na bana mboka na kati ezo pesa mawape pasi mwana mboka zana motuna mususu ndeko musu akomeli biso ba mboka botuna nano leader Anderson azo muna prophétie oyo ezo tambola na réseaux sociaux ezo tambola te c'est comme de chez mato ya fachi prophétie oyo prophète sud-africain auti kolobela fachi auti kolopesa pona fachi ezo ri kolimbolela ba mboka prophétie oyo. Ya solo molobeli mboka Didier, ya solo prophétie oyo eza prophétie moko eza vrai. Toyebi président na biso Fachi kozwa pouvoir na ye ndenge nini ezalaki et projet ya batu ya FCC ezalaki ke président Fachi asala ata 3 mois te na pouvoir et bango bayebaki ke dans 3 mois bako éliminer déjà président na biso Fachi. Kasi nzambe ya bolingo oyo atindeli biso oyo ezali Fachi na tête ya mboka na biso yende asali ke projet na bango échoué. Ezali kaka prophète yo tenda prophétiser mais na ba prophète ebele même prophète na biso oyo ezali évangéliste Kabundalesa yepe abimisaka même prophétie oyo nzamba révélaka même prophétie oyo que dans 2 ans programme moko ezali groupe moko basangani dans 2 ans baboma président Fachi na ba prière ya peuple congolais na ba prière ya église corps ya Christ ya Congo pe ya ba chrétien nyonso nde esali ke mission oyo bango basalaki échoué. Toye komona sikoyo ndenge mboka na biso ebandi kokende ba mafie baza susu na esika te tomoni meme ba oyo tozalaki na bango na kati ya cash meme ba oyo tozana bango na kati ya union sacrée meme ba oyo balobaki ke pasi na yo pasi na ngai tomoni bango nyonso lelo oyo nde balakisi face na bango contre Fachi. Baza kokota ba réunion ya butu moi tongo pokwa ndenge nini bakoki koluka ba détruire to ba koisa mutu ya Fachi to basala coup d'état to yebi yango menzambo amonaka oyo monanaka te oyo batu bayebaka te menzamba yebi yango oyo batu basala na kuku ya kobatama nzambe amonaka bango nde abimisi poasa lisusu na complot oyo ezali ko salama contre Fachi ne prophète alobi ke selon complot wana il fallait qu'il va réaliser yango dans 3 mois après 3 mois ne benga ba kokisa ba accomplir o ezali projet na bango mais bible ebisi biso ke o nyonso za révélé ezali condamné yangwana prophète yemoka alobi ke nzambe akopesa na président Fachi mayele pe sagesse ya ndenge nini akoki kosala mpona kodétruire konéantir ke projet wana to complot wana échoué esalama te nzambe nde aza na contrôle molobeli donc président aza na bitumba partout banani yango wana baosala complot mpo baboma Félix eza kaka bandeko na biso oyo tobengaki na kati ya union sacrée oyo bawuti na camp ya Kabila baye na camp na biso eza kaka na bandeko bainfiltraka biso ntango toretiraki oyo ezali signature na biso na Genève bandeko balandaki biso na Kenya eza kaka bandeko oyo babandaki koloba pasi na yo pasi na nga oyo bazali koloba Félix président azali
président nangai te azali frère nangai oh yende na ye kotala yende na ye kosolola na ye kaka bango wana nelelo yo bakesa la complot po baluka bakwisa mutu ya président Fati kasi ekosima te mais Kamere aza na ye na prison mais aza na prison mais aza na bato na ye baza libanda complot ezaka continue toyebi complot wana ndeni ezosalama parce que aza na posa abima na kati ya prison na 2023 akoma président tozomona mosusu mpe ye wana azobunda kaka likambo ya 50% ye wana ekomisi ye lokola abele liboma akomi kobimisa mbongo kokorompre bato nyonso mpona ye kaka leka oyo toyebi père na ye na mère na ye baétranger yango wana ndeko wana Moïse Katumbi tozotanga bakombo bon natanga bakombo te wana eza yo mtotanga bakombo menga nazoloba ba peuple oyo azolanda nga azoyeba par rapport ya baefe makambo nazolobela banani mwana mboka yo ozobanga kotanga bakombo seke oza siri na makambo ozoloba te ozobanga bango bakolukisa yo bendengeni naza siri na makambo nazoloba me naboyi kotanga bakombo ya bato nde yango nazoloba peuple azokomprendre makambo oyo nini ngai nazoloba ok bayimboka tolandi bongo complot nini ezosalama mpona koboma Félix soki olingaka Félix tia mabolongo na yo na se bondelaka mpona mokonzi ya mboka. Quand Dieu révèle, Dieu donne aussi des provisions. Yes. Quand Dieu donne la vision, donne aussi la provision. Donc, il y a sa sagesse. N'engeni mukambi mboka akosala pona ko démanteler réseau na ya batu nyoso. Et ça le message mususu ekomeli batu wao muila tindeli wazalaki ancien directeur. Il y a président honoré Joseph Kabila entre parenthèses Kanambe alias Kanambe disons. Message wana ezaboni. Message ya Nemi Mwilana ezaka kobalana na prophétie oyo ewuti kobima. Oyo prophète na biso awuti koloba. Oyo évangéliste Kabundalesa alobaka. Sikoyo Nemi Mwilana abimina réseaux sociaux to na nzela ya media. Pona ko kode kokosa peuple te kokosa batu likambo oyo bango bayengi basala. Nemi Mwilana alobi ke président Fati atikali kaka na 561 jours na ebonga na ye na mutu ya mboka na biso Congo na présidence. Mais biso to yebi ke élection za na 2023. Toza na 2 ans et demi. Une année eza na 365 à 366 jours. Ce qui toza tolotangi 2 ans et demi, ezo leka déjà ba 561 jours. Donc comme déjà na ba 700 et quelques jours. Mais ye alobi que président Tikali Kaka na 561. Problème ezali nini? Eza batu mususu tangu balekaka batindaka bango par rapport ya complot na bango po tango ekokokisama baya koloba ke omoni azalaki prophète bomoni makambo ya lobaki yango ekokisami eza aingaki kaka a révéler o ezali complot bango baza nango mais ye aye koloba indirectement pona bango complot na bango tout oyo eko réussir eko échouer te. Yangwana il faut déjà ba assurer pour na koloba déjà na peuple to na bato que président Félix asa kwei na piège na biso kala mingi te tozo sila na naye yangwana baye po apesa président Félix au revoir ngelo bake kala mingi te azo sala nini azo kufa nde nazako loba na peuple congolais nazo loba na balandi nyonso oyo balandaka biso boyoka makambo ezali sérieux. Message à Nemi Mwilana ezakaka ya jeté ezakaka ya lokutate mais ezali un complot contre président République Fati Beton. Oyo na complot na bango ba maître o ezali ba mécanisme nyonso ba tie o ezali makoki nyonso
po basala nini ba détruire oyo ezali président na biso peuple congolais totelema lisu likolo ya lisu tobondela tosenga mawa na nzambe grâce na nzambe likolo ya mboka na biso pe likolo ya président na biso toboyi makila ya ba président na biso to ya ba héros national na biso bakufa lisusu to etanga na mboka oyo esi etanga pona indépendance esi etangaki oyo etangaki pona bitumba ya état de droit pe démocratie esi etangaki sikoyo tokomi tango ya kokokisa bitumba ya ba père na biso ya état de droit pe démocratie o babunda pe ya indépendance tant oyo ekoki peuple asepela eloko nini esilaka te na mboka na biso bolingi nini toboyi mena ba pouvoir ya ba coup d'état tolingi yango lisusu te alors base la 2023 élection kosalama oyo ozala makasi abattre Félix oyo ozala makasi te Félix a doublé mandat tina 2026 je crois hein? 26-27 il y a 26-27 babilo omoko wa bongo ok baimboka echokoki ko expliquer na baimboka raconte ya Félix na Museveni ezalaki pona nini yes to emonaki ndenge président na biso akendaki kokutana na oyo ezali homologue na ye oyo ezali président Museveni wana ezali pona projet ya koconstruire oyo ezali ba route oyo ekolongwa na este na biso na mboka oyo Kashindi Kasindi frontière na Uganda ya ekokende ti na kati ya Kampala normalement banzela wana esalamaka na ba pays nyonso oyo eza organisé ba pays nyonso eza développé pe na ba pays oyo baza na ba frontière nde basalaka banzela pona kofaciliter ba business ya sortie to ya entrée po esalama malamu pona kofaciliter business ya biso ya Congo kino na Kampala na mboka oyo ezali ya Museveni nde omone esengaki bakutana pona kosigner ba accord kosigner ba contrat po biso pe il faut totia bango pe il faut batia makoki wana po banzela wana esalama na lombango penza eza kaka pona ko développer oyo ezali ba pays na biso frontalier. Normalement Afrique baza na pose ya unité solidarité kobanda na Afrique soki de l'ouest kokitati na Afrique du Sud. Yes. Dernièrement bomonaki mokonzi mboka akendaki na Zambie ko inaugurer pont moko boye eliaki Zambie na Botswana. Donc baza na posa mutu soka longo Afrique du Sud amati Afrique de l'ouest na mutuka. Donc lié Afrique nengwana. Alors parti na parti ezo sangana par rapport ya projet. Alors projet oyo ba musu ba lobote Félix ataki mboka ndenge nini Uganda ya kotonga mboka banzela ya katambote Uganda azotia 20%. Congo azotia 20%. 60% eza entreprise wana soki organisation bana baonde baotia 60%. Yes. Alors biso ngambo na biso bazo tonga nde gouvernement pesa ki itinéraire madati Goma babilo moko bongo. Yes. Koto pe ya Uganda eza ne siko ekomata po nzele fe Kampala elewe Kampala fe kende te Tanzanie. Yes. Donc projet za ndengwana bo chamwa mai na ve na bino masole za chitoko. Mwana mboka tomoni bongo mikoelekaki ba élève bakene ko vanda liboso ya mairie ko réclamer présence ya Félix na este. Tomonaki oye monaki maintenant Félix asali point de presse ayambi na bana wana. Est-ce que elekaki ndenge nini agangelaki bana wana ayebisaki bango nino juste. Ya solo biso nyonso toyebaki pe biso nyonso compréhension na biso ezalaki na batu oyo bazalaki sima ya bana wana oyo bamemaki bana wana po basala oyo bango basalaki mais bango bakanisaki ke baobebisa réputation ya président to baobebisa crédibilité ya président mais nzoka kutu ko ya bana wana bakendaki kolala libanda esungi susu président tango président aye kokende na este tour oyo président asengi na bana wana baya na ba makanisi na bango baya koloba nino epusaki bango baya kolala libanda ndenge balalaki libanda nde
na bango basorganizaki babimisaki mwana bango moko nde apusanaki liboso ya président pona ko expliquer makambo o esengelaki ye a expliquer par rapport ya insécurité na kati ya este, par rapport ya éducation ndenge bazokende klasi na moyen oyo bango baza kotangela. En tout cas ba capacité ekokaki penza te batangi na kati ya souffrance. Bandeko na bango mususu babomi, bandeko na bango mususu baza na ba oezali na baza na ba ba bukana maboko to ba tikala ba handicapé, baza na ba choc na kati ya banzoto na bango. Ne bana wana tango ba telemisi ndeko na bango a expliquer bandeko nazoyebisa bino président maya misu etamboli ye, maya misu ekiti ye, misu ya président ekomi rouge par rapport ya explication ya bana wana. Nde président alobi na bana wana boye asire bango ke akotika bango te. Et intervention ya bana wana échanger même discours ya président a préparaki po asala. Président ye moko alobi yango. Président akanisaki kezalaki na bato baza sima o bapusaki bana wana, mais aye ko comprendre que ezalaki souffrance o bana wana bazali ko vivre nde pusaki bango ba agir nde ba agisaki. Yango wana président laki bango akotika bango te, azui ba demande na bango bakofanda yango bakofandela yango na kati ya gouvernement pona koluka solution nini o bakoki kopesa na bana wana na este mobimba to na éducation ya bana ya este po makambo nyonso eleka malamu. Topesi pe président merci parce que azui charge ya bana oyo bazwa ba choc o babukana oyo bazana ba problème bakufela ba parents. Président andimi kozwa oyo ezali charge na bango pona ko soutenir bango bazwa moya kotanga bazwa moya ko vivre et bayeba ke baza na valeur na se ya moi pe na mokili oyo bango nde baza avenir ya mboka na biso ya lobi. Alright, tolandi bongo malamu ndenge Félix Tshisekedi président ya mboka asengaki bongo pardon na ba élève o balalaki libanda, asengi pardon na bao babetaki bango bapanzaki bango na mairie, asengelaki bango pardon. Molobeli wa mboka tokwei bongo na dossier ya Matata Mponyo, le sénateur Matata Mponyo. Dossier na eza boni biso nyonso tolandaki o ezali rapport ya IGF o ezali Gilles Alingedi musala azosala rapport na bimisaki po na likambo ya Lukanga Lonzo. Biso nyonso tolandaki yango apesi rapport ne na justice parce que ye ezakaka a sali audit na ye abimisi rapport ake apesi justice nde alandeli yango. Tango justice abani koluka Matata Mponyo, toyo komona Matata Mponyo azalaki na Guinée Conakry na ba pays na biso ya Afrique. Atiki Guinée Conakry alobi na biso azongi mbangu po aya ko se représenter na justice, aye ko affronter justice na biso. Ye akokima te po ye aza innocent. Ya solo biso nyonso tomulandaki maloba ya Matata Mponyo to sepelaki to lobi oh Matata Mponyo abangi te anzimi aya ko affronter o ezali justice. Bon totala ba preuve o justice azanango na défense oyo ya Matata Mponyo totala ndenge nini ekoleka toyeba nani oyo aza responsable ya mabe ya Lukanga Lonzo, nani a détournaka mbongo Bukanga Lonzo nde biso nyonso to badaki kozela. Ne procureur ya cour de cassation aye kokoti sa demande na ye na Sénat pona kosenga balongola immunité ya Matata Mponyo e ba livrer na justice po akende ko samba. Biso to yebaki ke Matata Mponyo akosenga na Sénat. En tout cas nga naza innocent bolongolela nga immunité na ngai po naza prêt yango wana na longwaki Guinée Conakry na ye na mboka po na affronter justice. To yebaki ke akosenga na ba sénateur ke bolongolela nga immunité na ngai nakende ko samba nakende ko montrer bango ke nga naza
innocent. Mais et salami bongote, Matata Ponyo a corrompre, a panzi mbongo na ba sénateur pour ba protéger. Molobeli, est-ce que vous avez une preuve à panzi mbongo? Oui, car mingi te ba preuve wana nyonso eza kobima. Eza déjà na commission oyo baza kolandela pona kobimisa ba preuve wana nyonso ya Matata Mpono ndenge a corrompre batu ndenge a panzaki mbongo. Et eza na ba sénateur mususu bango pe ba kombo na bango ezali na kati ya dossier oyo ya Lukanga Lonzo. Bazo banga soki ba livrer Matata Mponyo. Tangu ya koke na justice, tangu bakolika kokanga ye pe akotanga ba kombo na bango. Ne yango bango ba lokola bazo banga ba kombo na bango na lebimite. Muto oyo akoki kaka ko protéger bango eza Matata Mponyo. Yango bango ba bité biso pe to protéger Matata Mponyo akende na justice te po ba kombo na biso pe ebimate. Neto zo regretter mingi na confiance oyo topesaki na président ya Sénat oyo ezali Baat. Toye koyeba ke Baat azalaki ministre soki na bosanité ya budget na gouvernement ya Matata Mponyo 1 a travaillaki na Matata Mponyo. Nde toza komituna est-ce que na bato oyo bayiba na bato oyo badetourna mbongo wana est-ce que Baati pe azalite na kati na bango komba Baati ezalite Baati yonde sengelaki o solola na ba sénateur o talisa bango o ezali importance ya justice ba empêchaka justice te asala musala oyo ba sénateur basali balingi ba bloquer état de droit pe démocratie na mboka na biso soki ba réussi ko bloquer justice c'est que lingi koloba ke mboka na biso ekozala kaka ndenge moko na ba régime o eleka ba régime ya Kabila ba régime ya Mobutu biso nde tozo koboya yango nde tozo senga na problème oyo Baat conscience na esala abenga ozali ba sénateur ba fandela ba raisonner ba luka ndenge nini ya ko livrer ozali Matata Mponyo na justice. Neto yoko yoka lisusu na procureur ya cour de cassation a balobi nini a saisi cour constitutionnel. Merci mon Panzi Sango. A saisi cour constitutionnel pona cour constitutionnel interprété au ezali constitution article numéro 107 na numéro 140 soki na bosanité 144 boye cour constitutionnel ne azana mesure ya ko interpréter nde tozozela cour constitutionnel asilisa ko interpréter apesa biso o ezali vraie interprétation ya article 107 na 147 ba article na elingi koloba nini article 107 elingi koloba ke lokola Matata Mponyo ba acte na ye ba détournement na ye asalaki yango tango azalaki premier ministre tawana oyo asalaki azalaki na sénateur te sénateur oyo akozala protéger sénateur oyo aza kosala ba acte na temps oyo azali sénateur oui mopanza sango na oyo aza na fonction nanu ya ki sénateur wana nde ekosenga ke basenga na basénateur to na Sénat balongola immunité na ye mais oyo asalaki yango avant akoma sénateur en tout cas bakozwaye na facilement justice aza na liberté to na facilité ya kozwaye po justice atuna ye mituna to justice asambisa ye yango wana tozozela cour constitutionnelle a interprété na suka ko interpréter judani cour constitutionnel nde akopesa biso rapport nde na rapport wana tokoya lisusu ko lobana bino nini o cour constitutionnel alobi to interpréter po to yeba dossier ya Matata Mponyo to dossier ya Lukanga Lonzo ezokende ndenge nini Bukanga Lonzo toujours rappeler bongo na bandeko tomoni bongo premier masango salaki ndenge baye ko lakisa ministre ya agriculture
déjà basi batiango na kati ya basaki nango basi banikisi do to espérer mano chose za malam wana sous l'air de fachi batie mwa mbongo moko boya muke soki 5 millions nde esali makambo wana nyonso to komi bongo kokweya to kwei bongo na dossier ya Vital Kamerhe tomoni condamnation ndenge lekaki balongoli na 20 ans bakomisi ye na 13 ans ya condamnation tokotuna na mulobeli ya mboka sono bakesho toza nango awa na ke 13 ans wana lobi ekokoma te 5 ans lobi kuna ekokoma te 3 ans lobi kuna ekokoma te ke azwi grâce présidentielle wana de 1 de 2 et puis molobeli alobela biso réaction secrétaire général ya INC Union pour la Nation Congolaise ya Vital Kamerhe Billy Kambale réaction ezalaki nini molobeli wa mboka malobe pa wayo. Merci na motuna na yo mopanzi sango Didier ya solo biso nyonso toyebi o ezali dossier ya Vital Kamerhe ndenge ebandaki o ezali programme ya 100 jours ya président de la République moto geraki yango ezalaki Vital Kamerhe nde azalaki coordonnateur ya programme wana ya 100 jours biso nyonso toyebi ndenge nini elekaki pe toyo komona ndenge justice ayaki ko interpeller o ezali ndeko ya Vital Kamerhe nde ayeko kende ko samba Vital Kamerhe par rapport ya ba question par rapport ya ba réponse na ye et banana kite nde bazwaki ye ba bombaki ye kino premier dossier na ye o biso nyonso tolandaki yango abandi en direct na ba TV o ezali procès à 100 jours. Procès à 100 jours ndenge lekaki nde na suka baki ko condamner ye o ezali 20 ans. Vital Kamerhe amonaki ke dossier wana ndenge lekaki procès wana ndenge lekaki elekaki malamu te nde ayaki kokotisa o ezali recours na ye. Na recours na ye nde toyo komona lisusu par rapport ya justice na ba preuve na makambo nyonso azalaki na azanango nde ayeko kata o ezali 13 ans alongwe na 20 ans bakitisi ye na 13 ans. Donc c'est que quelque part azalaki na ba raison na makambo mususu te azalaki na ba raison mususu te mais basali makambo ya mbangu pona ko zongisa biloko mususu oyo esengelaki oyo esengaki na dossier oyo ya 100 jours. Donc c'est que lui koyebisa ba imboka bazolando na minute oyo non Vital Kamerhe a l'air à sali appel na ye ya procès na ye. Yes. Pour ba revoir ce dossier na ye donc c'est-à-dire ba zongisi mo biloko mususu mike. Oui, ba demande mususu ba ke ko sala ba demande ya ba matériel mususu ezanga ko emonana kite ba sali yango ya mbangu lelo to mona secrétaire général na bango o ezali Billy Kambale azoleka na ba récit pona kolakisa ke ba récit ya ba biloko na bango ye yango biloko na bango eza sikoyo na ba port bazosenga na gouvernement akende ko retirer yango programme oyo tango basalaki yango ezalaki programme ya 100 jours ezalaki programme ya 2 ans te po ba biloko eya kokoma lelo boya koleka na ba TV bolakisaka na peuple ke ba récit ba mikanda nyonso yango yo ba biloko na bango mususu ezali déjà na ba port ba kende ko retirer yango toyebi ndenge bosali ba biloko mbangu mais ezana ba biloko ebele oyo emonani te oyo suite nango pe epesami te nde yango wana baye kotala bakitisi ye ba réduire mukie de 20 ans à 13 ans. Après qu'on réduit, ndenge ba réduit o ezali prison na ye te komona o ezali secrétaire général na bango Billy Kambale au aleki na ba réseaux sociaux na ba médias pona ko senga équitement ya INC na kati ya union sacrée ke ba ko participer lisusu te na ba réunion nyonso ya union sacrée bango ba ko participer lisusu te et ba ministre na bango na ba député na bango ba zonga na base ba participer lisusu te même na ba conseil ya ministre ya ministère ya ba conseil de ministre ya ba conseil de ministre
bakende ko participer lisusu te bafanda tina nouvel ordre. To regrette mingi na maloba wana ya Billy Kambale pe ake mosika lobi ke ba loi oyo président atie pona coronavirus ya distance batu to vanda na distance to vivre na distance ya protection ya coronavirus etali bango te bango bako organiser bako salisa ba grand manifestation pona koluka liberté ya leader na bango Vital Kamerhe. Metolobi na yo Billy Kambale ozalaki conseiller oyaki kokoma ministre ya jeunesse na gouvernement ya Ilukamba tango bakangaki Vital Kamerhe bakatelaki ye 20 ans o démissionnaki te pona nini oyo sali eza ozala maturité te ya politique to ya kokamba parti lokola INC. Jalousie na yo na bandeko oyo bazali leloyo ba mandataire to baza ba député to ba ministre olingi obebisela bango musala. Merci na Jean Baudouin Mbayo na ndenge bo recadrer o ezali Billy Kambale bozongisi ye na nzela bolakisi ye ke non Vital Kamerhe bakangi ye na maboko milai na ye ayibaki ezali kambola biso te biso il faut to luka to travailler pour na intérêt ya mboka nde bango ba répondre o ezali Billy Kambale bazongisi ye na nzela. En tout cas to sali o ezali to saluer o ezali réponse to réaction ya Jean Baudouin Mbayo. All right. Ndeko Billy Kambale tala si mazonga moto. Donc tika baninga ba travailler pour l'intérêt à peuple. Yes. Vital Kamerhe azo bunda pour na akitima na ye. Ce qui est na ba bloko na ba bimisité ba obimisa na bango ba réduire vijni na ye. Mais ça que non o ça la union ça que pression. Sans ou avec INC. Union ça que kozala nango kaka. E ozala ba politika kala wana bandeko. Tokwei bongo na suka mwana mboka tomoni Kadiombo oyo azape moko na ba journaliste mopanzi sango aza kolobela mingi mikolo makambo etangi etali congolité de père et de mère na cadre masolo na ye amekaka mpe ko expliquer ka ya Moïse Katumbi origine na ye akomaki na Congo comment mais tomoni makambo moko komeli ya pasi molobelu ya mboka eza boni tozo regretter mingi na réaction ya batu ya ensemble ko banda na leader na bango ko kitatina bango batu oyo baza kolanda oyo ezali regroupement oyo ya ensemble to parti politique oyo ya ensemble. Papa Kadiombo aza ko défendre mboka azo défendre mutu te aza ko défendre un individu te kasi aza ko défendre o ezali territoire na biso o ezali mboka na biso République démocratique du Congo nde yango Papa Kadiombo azali ko défendre na problème oyo ndeko na biso oyo Noël Tchani a proposé o ezali mention na eto loi na ye oyo ye alingi ezonga parce que ezalaki na kati ya constitution na biso loi na biso ya kala na kati ya constitution na biso muto ayaki kolongola loi wana ezali Kanambe Kabila na mission na oyo azalaki nango pona ko détruire mboka na biso pona ko infiltrer ko kotisa ba infiltrer na mboka na biso ba traître na mboka na biso ne balongolaki likambo ya 100% congolais de père et de mère ne batiaki likambo ya bafasitaki likambo ya 50% po bazoe ba Jeannette ba Ruberwa lobi pe bango pe bazwa chance ya kokoma président na mboka na biso ba Moïse Katumbi bazwa chance ba Vital Kamerhe lobi bazwa chance
ya kokoma ba président na mboka na biso. Nde omoni Kabila Kanambe a chanzaki o ezali loi wana. Na réforme oyo toza kokende pona ko changer ba loi ko bongisa ba loi oyo ezalaki sur mesure ya Kabila to sur mesure ya mutu ya un individu. Il faut ba loi ezala pona protection ya mboka pe ya peuple. Loi ezala protection ya peuple congolais to ya ba politicien nyonso ya République moitié du Congo. Il fallait ki to ça la réforme ya kozongisa ba loi o esengeli na place. Neto moni Noël Tchani ayaki ko proposer o ezali ki congolité na ye o to bengi 100% de père et de mère congolais. To moni atanga ki na ekombo ya motote, mais to ko mona batu ya ensemble ba yanduki on dirait batu ba fandisi bango likolo ya moto. On dirait batu bafandisi bango na kite zaki na basende ba ye mabe atake Noël Tchani atangaki koma Moïse Katumbi te bango ba yesi yango grave et comme likambu ya Rakin ba politiser yango balingi bakabola biso peuple congolais netango bango bakomi ko défendre o ezali leader na bango Moïse et Moïse ayeko bimisa mbongo pona ko corrompre média ba journaliste ba politicien ba député mon frère est-ce que yo oza na preuve au Moïse a corrompe ba journaliste? Oui, tant bozo mona ke mutu azangi conscience bo mona mutu un homme intelligent un homme sage mais abungisi ke intelligence nena sagesse na ye abungisi ke ki personnalité na ye akabi yango ake ko soutenir mutu moko oyo esengeli te oboto comprendre que batu oyo bazali corrompi ba corrompre bango na mbongo ba corrompre bango ba laki bango ke soki esimbi ba kopesa bango ba poste ya minene na mboka yango wana ndeko na biso Kadiombo lokola bundelaka mboka lokola za 100% de père et de mère lokola za nationaliste za un patriote ne aleka ki po a expliquer peuple congolais vérité a sali ba émission na ebele pour na ko expliquer peuple congolais ko expliquer que peuple congolais o ezali idée ya Noël Tchani eza idée moko il y a kitoko eza idée moko ya malamu pour na ko protéger tous les 4 coins ya territoire ya mboka na biso et batu ya ensemble soki bomoni baza ko s'agiter baza ko agiter pambate po ba yebi ke leader na bango aza na ekutu 50% te aza na 50% te aza étranger de père et de mère ne bat ensemble ba s'organiser ba tinelier batu baye ba panzi o ezali ba matériel na ye studio na ye babiloko na ye nyonso lelo yo atikali zéro nde tozo senga na bato a bonne volonté boleka pona ko soutenir o ezali papa na biso o ezali yaya na biso o ezali ndeko na biso Kadiombo bo soutenir ye to lingaka émission na to landaka yango po alobaka vérité pe alobaka pona intérêt ya mboka na biso pe azo soutenir o ezali l'institution présidentielle. En tout cas aza mutu ya ko soutenir pe ya ko féliciter. Merci. En tout cas, ngai mokwawa tant que Congolais de paix et de mère, loi ya Congo sur la congolité, il faut éleka. Yes. Toboy mutu moko boaza osoki 50-50 ayemba moko comme président de la République nord. Toboy yango. Ceux aux étrangers, aux gens en bongo nao, yaka investir, pesa batu misala ingela batu foko makaka président de la République. Oui. Moi je suis kaza na mbongo. Ako fungola ba compagnie, engager batango wana basala ka futaka bango. Yes. Il faut comme président de la République. Et aussi mbada. Te. Ma papa na yo juif. Maman na yo Zambien. Siko yo komi congolais par ce qui ndenge ni tokolo bela. La nationalité ba pesi yo kaka. On veut comme ce président de la République. Ozala ki gouverneur ya Katanga eloko ni ya malongo tiki na Katanga. 9 ans mobimba. 9 ans. Bakabula 4 ba ya wata. Botala bakabula 4. Yeah. Botala banzela kuna. Tala ba muyeji ba yawo. Tala ba lwala ba kuna ndenge batongi ba université banini. Siko yo 9 ans na yo sala ki SNCC oboma. Otika ba kote
eza la dossier mkoza to kovandela kaka dossier bino pe boya bo panza studio na biso comme ça biso na bino to yebana nani mwana mboka nani mupaya ya solo bayimboka toleki bongo na question ya suka pétition ya Steve Mbikai mwana mboka pétition ezolobela nini ya solo Steve Mbikai ba aza parmi ba venant o ba ye na union sacrée ba o ba utaki na FCC mais to moni par rapport ya idée na ye on dit par rapport ya idée na ye conscience na ye esali par rapport ya makambo yo eleki na Sénat Steve Mbikai aye kosenga motion na ye po ba kanga ba dissoudre o ezali Sénat na o ezali assemblée o ezali provinciale po bazo sala eloko moko te to moni na Sénat corruption na bango ndenge basali complice et ba bloquer vitesse ya justice po justice a évoluer rapidement te po mboka na biso évoluer te ba luki ba protéger matata mpognon to moni na assemblée provinciale kino lelo biso tozozela ba kotisa motion po ba destituer o ezali gouverneur Ngobila azosala eloko moko te kino lelo to moni président na bango o ezali pasteur nani pasteur Godin Poi azosala eloko moko te na place ba destituer bango ba longola bango ba kotisa ba motion bureau ya Godin Poi ekweya Gentili Ngobila alongwa na pesa ki gouverneur bango bazo distrait na makambo mosusu yango wana tomoni na deux places wana baza na musala ya malongo bazo sala te pona peuple congolais bazo lia mbongo ya pamba nde yango biso nyonso peuple congolais tozala na sima ya Steve Mbikai pona ko soutenir ye soki ekosenga ke tokende na référendum kaka po Sénat na ba député provincial nyonso bakweya toko soutenir ye to soutenir ye biso nyonso to ya to tia ba signature na biso to signer na kati ya référendum o ekosalama peuple congolais tozala lisu likolo ya lisu Steve Mbikai aza na idée ya malamu o ye nango tomoni Sénat ndenge epesi président Faci Mokongo ndenge ebundisi président Faci na koboya kopesa ko livrer matata mponyo na koboya kolongola immunité ya matata mponyo elakisi penza ke bazali contre état de droit bazali contre démocratie bazali contre peuple congolais bazali contre progressement ya justice na biso. Merci maloba omboka yo mo Ok, tosa bongo na sima ba idée nyonso tomoni ke komema avancement ya mboka eza na ba pays mususu lokola ba Sénégal ba Sénat ne gisarate eza ba gaspillage ya mbongo ya pamba eza ba institution mo ba créer pona ko se camoufler kuna na kati kuna na sima kuna donc kozala malamu kotia bango pression nengwana po il faut ba travailler pona peuple et non pona ba individu. Mwana mboka intervention ya Luzolo Bambi bongo eza bonne. Oui, Luzolo Mbabi ayaki kaka ko soutenir o ezali projet pe loi oyo ya Steve Mbikai oyo aye pona ko kotisa yango pona ko dissoudre o ezali Sénat pe assemblée provinciale. Luzolo Mbabi alobi nini? Alobi eloko yo ba sénateur basali eza lokola batie président Mbeli na Mokongo ba trahi président elingi koloba ke FCC bayaki na union sacrée pona ko empêcher président asala yangwana ye aleki na intervention na ye aleki pona koloba ko expliquer peuple to fongola misu na likambo oyo soki to tikali président ye moko mboka na biso ekokende biso peuple tozala uni to soutenir o ezali Steve Mbikai pona motion na ye oyo azoko kotisa e bakoresi bakanga Sénat bakanga na o ezali assemblée provinciale nyonso ekangama
nde yango tosepeli lisusu na intervention ya Luzolo Mbabi na makambo ye alobi pona ba sénateur a montré biso ke Sénat esala musala ya pamba ezo lia mbongo ya pamba. Même na Congo Brazza kaka Sénégal te, même na Congo Brazza président Sassou aboya na ye makambo ya ba sénateur wana baza bato yo ba memaka kaka trouble to benga ki bango baza ba sage, mais baza ba sagité, baza ba l'homme le plus malin, bazoba bato baza na souci ya peuple te to ko benga ba sagité, bato balingi mboke kende liboso te to ko benga ba sagité, baza bato baza mité ya mabe bandoki ya mboka na biso République démocratique du Congo. All right, tout est bien qui finit bien. Tu rappelles bongo la bande Luzolo Bambi azalaki bongo ancien ministre de la justice. Yes. Tout le monde une époque nae asalaki bien. Pour nangai, j'aurais souhaité Félix Achayata ministre ya soki ya cassation. Ce qui procureur général à cour de cassation, bablo moko à cour de compte, bablo moko bon. Donc comme ça, tout ça na posa éléments au bako bunda pona mboka. Et non les éléments au baza pour se protéger l'un à l'autre. Moi na mboka, est-ce que ko pesa bande komi balemisa tumbote pour to komi bongo na suka. Ya solo merci mon panzi sango, naza ko expliquer Luzolo Mbabi. Tant wazalaki ministre ya justice, a travaillé bien. Nde bayaki kozwaye batiaki na tête ya IGF batiaki inspecteur ya finance pona kolandela oyo ndeti IGF ya lelo jili ngedi azo sala nde natanga Kabila ezaki Luzolo Mbabi asalaki musala na ye bien abimisaki ba rapport mais tanga kotisaki yango ba l'homme fort o bazaki ba proche ya Kabila nde ba etufaki o ezali rapport na ye wana nde elalaki azwaki susu makasi te ya kokontinue yango nde omonaki ke alalaki mais tosepeli na sortie médiatique na ye na intervention na ye oyo asali lelo ya suka na ye koloba na président de la République kolela na biso ba diaspora debout tozwi oyo ezali ba réaction pe ezali ba demande ya bato baza kolela pona ministre ya affaires étrangères. Ministre affaires étrangères banda gouvernement ebimi to moni ba intervention ya ba ministre nyonso na ba ministère na bango bazo sala musala tozo mona avancement tozo mona ba fui ezobota mais ministre na biso oyo ya affaires étrangères banda otiaye azo sala musala moko te soki président okoki ko changer ministre ya affaires étrangères oyo to bengi azali Christian Mwando ya ensemble to yebite azo freiner makambo po bebi sa réputation na yo po ba diaspora mokini mobimba bato baloba ke ozo sala loko te bato baza kolela pona likamba passeport kino lelo solution ezwami te ba yebisi pepe eloko moko te ba diaspora baza kolela président Luka opesa pepe solution pepe diaspora partout dans mokili mombazo kolela pona likambo ya passeport ministre affaires étrangères azako étouffé azosala eloko moko te azako étouffé musala na yo azako étouffé vision na par rapport ya diaspora par rapport ya diplomatie président pesa biso solution pepe pe diaspora bazwa passeport na bango na kimia pe ministère oyo ya affaires étrangères asala musala na ye oyo otielaki ye soki ya koka musala te bazongisa ministère wana epa na yo otia mutu ya IDPS asala musala ndenge esengeli président tozo senga na yo ba ministère local ba affaires étrangères falaki pa opesa yango na ba allié na biso ifalaki biso moko tozwa yango tosalela yango mbe na tango oyo pepe diaspora na mokili mobimba bangaki babanda deja kosepela monkie topesi mbote na balandi nyonso ya diaspora debout partout na monde na pesi mbote na dadi ya mama tete bambote na bino mbote na David ya CNV oyo ezali nouvelle
Congo Nouvelle Vision. Congo Nouvelle Vision. CNV. Congo Nouvelle Vision. CNV. Yetu Pro. Bambote na bino Mama Abigail. Na musika bambote. Congo na biso ekokende liboso. Congo ya Aidi na abala o azali père ya réveil ya mboka na biso. Congo ya super héros national Papa Etienne Tshisekedi, Mama Marthe Lusalu, Mama Denise bambote na bino na musika tokutani mbalasima nzambe apambola mboka na biso République démocratique du Congo. Bye. Ezalaki bongo molobeli Didier toyambaki bongo abino bomesana kolanda tango nyonso le chouchou de tout le monde leader Anderson Bala Pablo. Alors tokomi bongo na suka botika la malamu soki nkolo azongi lelote tokuta su lobby pour na continuer ba émission na biso.